Sengo, Pebolingo, Ezra Omabota Labino, merci Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, merci la diaspora, Bandeko partout, Bissika Bozali, la confiance de fidélité, au Bopé Sarabiso, Monda Ekolo, pour te passer la information qui toko à temps réel. Avant de faire l'édition de mon colonel, vous allez nous sommer les sommes et les libérés qui sont sur la mine masolo. N'engagez ni a outil invalidé 82 candidats dans la législative nationale et provinciale peut trouver sur masolo. N'engagez ni ancien grand hôtel de Kinshasa ba outil fêté une année de plus là-bas avec impact dans idéologie peut trouver sur masolo. N'engagez la commune qui mbassé que banda ko ezini na mabele après bamvula outil ko beta. Ndenge kaka to sabina ba semaine na biso ke seni azi décision moko makasi na bandeko oyo ba utami mingi kozala accusé na ba fraude ba corruption pe na ba détention ba dev illégalement to zo propos recueilli oyo. Commission électorale nationale indépendante a organisé en date du 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrés par la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la destruction méchante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voies de fait sur le personnel électoral, ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la CENI, que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celles de Massimanimba et de Yakoma, il a été fait état de l'altération des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante. Considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés, lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives réglementaires régissant les élections, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, 3 de la loi organique et 2 de la loi électorale précitée, vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, sont annulées les élections législatives, provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba en province du Kwilu et Yakoma en province du Nord Ubangi. Article 2. Sans préjudice des conclusions des enquêtes en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud Ubangi, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, sont annulés la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Après invalidation à 82 candidats à la députation nationale et provinciale, les Congolais vont réagir. Ceux qui ont été présumés fraudeurs, je crois que la justice est là, la CENI aussi est là. Ils doivent emprunter la voie légale pour voir les choses de la bonne manière, fouiller de savoir qui avait réellement fraudé, l'éliminer, et c'est lui qui a aussi réellement, qui avait été réellement aussi élu, et le valider. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est le travail de la CENI accompagné de la justice. Nous avons besoin de candidats que le peuple lui-même sait choisir pour qu'ils travaillent au profit du même peuple. Mais un fraudeur, est-ce que vous prétendez que
un fraudeur que le peuple n'a pas choisi pourrait travailler au profit du peuple? Non. Coup de chapeau na monsieur Kadima, le colazo sala musala malamu pour Namboka Oyo. Biso toza na mboko pour na ka ba fraude ba yebaki ke machine ba ko zwango le kola basala kango. Alors awa to moni bango ba kombo 82 seni abimisi bango. Alors bantu ya boye on a besoin que justice alande la bango. Génial akisi ke non. Aza penza seni a solo. Lokola seni abwakisi bango pour la misala ya mabe regroupement politique ya Vital Kamerhe yepe abwakisi ba oyo bazalaki vraiment incliné na masolo ya mabe na cadre ya élection le 20 décembre 2023. Image pe commentaire. Ndeko ya Congo boyebake epesi solo ya mabe makasi vraiment na soni toyebite bandeko congolais oyo soki vraiment nini balinga kokende kosala na ba institution ya mboka. Toyebi bien que député esengeli azwa voix ya peuple po azala vraiment lobeli mais ya kokamwa tricherie fraude moyibi na mabe nyonso congolais akoma kolata yango lokola complet à costume ya mariage topé voile ya mariage je pas ba maman tala ndenge seni auti kobimisa bosoto la bango liboso ya population mais okomona bango pe lokola basila soni bakozala kaka la courage ya koloba liboso ya peuple oyo bakomisa lokola mapapa ya wese lokola ba 5000 francs na ba $10 makambu lokola incitation à la violence détention illégale ya ba machine à voter fraude et vandalisme ya ba matériel électoral et sa dignité pour n'avoir citoyen oyo alingi azala ba institution ya mboka ya koyeba eza kutu ba regroupement lokola A-A-INC ya mwana mboka Vital Kamerhe bango babokisi bandeko oyo bazaki bakandida na bango mpona bosoni oyo bauti kosala biloko ya boye esengeli mpe justice atia bango maboko bakende kosala batravau forcé na kanyama kasese mpo baza bambuma ya mabe mpe kokatela bango meme 10 ans kozala libanda ya masolo etali politique ya République démocratique du Congo soni ye botala bino moko masolo ya besali kitoko te yango mpe biso mbonda ekolo Betisika Kambonda. Ensemble pour la République, Mwana Mboka Moïse Katumbi Chapwe, bango pe ba réagir pour la acte au seni auti kosala ya ko invalider ba candidat pour essayer vraiment Soni Makasi. Mona Congo, bondi melangai ke masolo ya ba élection ya le 20 décembre 2023 et outi kobimisa suka na solope bampoka tope bayombo elandi batu ebele oyo bakenda sango awa la République démocratique du Congo. Malgré nyonso wana boyebake parti politique ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe babukalité pour na ko réagir dans lombango nyonso à travers Hervé Diakese oyo azali porte-parole ensemble pour la République. Bondi melangai ke ezabongo 82 candidats députés nationaux provinciaux oyo seni auti ko invalidé na ba infraction lokola fraude de paix détention illégale ya ba machine à voter et sali soni pe mawa yango ensemble pour la République abetisi monda yako accusé seni ke aza complice ya ba scandale électoral oyo et surtout que majorité ya batu oyo baza famille politique ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alobi ke yango nde eza preuve au seni akosaki na opération ya fraude ya ko faciliter accès ya ba machine à voter na ba cadre ya ka ya Félix Tshilombo Tshisekedi donc elakisi ndenge Union sacrée de la nation aza koluka kokimela biloko ya boye bondi menanga ke esali Soni Makasi na ba politicien congolais lokola les professeurs Évariste Bochab les gouverneurs ville province ya Kinshasa mwana mboka Jacini Ngobila Mbaka autorité morale ya parti politique ACP na secrétaire général na ye ya parti politique mwana mboka Charles Mbutamutu boye bakela kati ya masolongo ezape bongo lokola na mwana mboka Colette Chomba Singi Pululu Antoinette Kipulu Didier Mazenga Tachana Pembe oyo azali madame ya Junior Nembalemba na ba misusu ya ndenge na ndenge mais koyeba eza kelise oyo bondi melangai ke eza mokuse pona changu population balobi neti kaka seni amoni bien te et surtout que bandoki baza kaka ebele dossier oyo bondi melanga eza vraiment à suivre makasi yango Tobetisika Kambonda na Union sacrée de la nation boyebake moto eza se kopela pona ba invalidation ya ba candidat il faut boyebake ACP basengi ba invalidé pe Peter Kazali na mwana mboka Augustin Kabula tozwa ba détail na élément oyo
Ndeko ya Congo boye bake ezakaka kobekisa mbunda moko ya mabe makasi masolo ya ba invalidation ya 82 candidats députés nationaux et provinciaux oyo seni auti kosala mokolo ya samedi 6 janvier 2024. Bondi melanga eke na kati ya Union Sacrée plateforme oyo ezali initié pa ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi moto eza kopela se kopela. E bongo na mopanzi ya ACP Alliance des Congolais progressistes oyo ekumbamaka et pa ya ye moko mwana mboka le gouverneur Jatiningo Bilambaka bango bazana kanda ya makasi pe bazako pointer du doigt et pa ya VPM intérieur mwana mboka Peter Kazalina Augustin Kabuya tellement que bango mibale oyo bazaba au cadre ya IDPS parti politique ya mwana mboka Félix Tshisekedi pona bango bandeko ya ACP balobi ke bazako régler ba compte na ACP oyo ya mwana mboka Jatiningo Bilambaka donc pona bango ezande bango mibale nde oyo basali ke bazala invalidé selon ba information oyo tozako zwa et pa ya secrétaire général ya ACP mwana mboka Charles Mbutamutu tellement que yepe aza invalidé aza kobenga ba membre ya parti na bango ACP baza la président na ndako ya mwana mboka Jatiningo Bilambaka pour la cause mot d'ordre ceci na bango eza ba invalidé pe Peter Kazali na mwana mboka Augustin Kabuya po bango pe bazala kida ba salle G oyo awa eza kolakisa ke liste oyo eza kaka 82 candidats et surtout que misusu baza ba ministre député na ba mandataire public tokosenga kaka na seni azala partiel pour vérité et beta mbonda na yango kitoko de manière que ba congolais bayi bapeza bosolo ya masolo oyango tobeti sika kambonda ndenge kaka tobisa bino na basomber boye bake ba ancien grand hôtel de Kinshasa oyo bakoma lelo ASBL bauti kofete inone na bango kitoko avec impact la idéologie Wilfried Samba azali kolela compte ya mbonda ekolo magazine de l'actualité. Ebandaka lokola maseki ndeko na ngai ya Congo mingi bakotuna soki eza vraiment nini ba ancien ya grand hôtel de Kinshasa AGH Kala Mokuse bondi melanga ike batikala jamais kolinga kobwakisa tope kobungisa bolingo oyo bazalaka na yango boyebake à travers mwana mboka Joskilu Kusamunganga elongo na molongali na ye madame Tina Baweka bango nyonso ba ancien intercontinental bondi melanga ike balobaki il faut qu'on crée groupe WhatsApp moko oyo et kozala lokola adresse ya ba ancien nyonso na idéologie ya kosalaka ba entraide sociale ndenge kaka ezalaka soki moko azili kambo ya esengo tope ya mawa de loin ou de près koyeba kozala na ye à travers ba aide ya ndenge na ndenge nyonso bondi melanga ike ebandaka le 9 mars 2022 boyebake babetaka pe masolo yango dada avec impact pe na idéologie tellement que idéologie yango ezalaka suka na lisolo bondi melanga ike baye ko décider ko komisa yango ASBL le 4 janvier 2023 donc balongwe la système ya groupe simple ya AGHKP bakomi ASBL c'est que masolo est commis la dimension mususu lokola bolingo bomoko pe misala ezakati na bango bino moko botala ndenge baye lelo ko célébrer nyonso avec mobange na fête oyo eza ko marquer une année existence ya masolo na bango ezalaki bongo mukolo ya jeudi le 4 janvier na salle Falbob la commune ya Bandalungwa organisation kitoko kolia komela nyonso ezalaki au rendez-vous organisation esimbamaki na ba poids lourd lokola Maman Brigitte Mundabi, yende apesaki sal avec impact na mobange na idéologie. Masolo bondi melanga ike etambolaki kitoko na bokasi ya bandeko Roli Makiki, Roger Ilunga, Justine Kaunga, Mado Chilanda, Richard Touka, Matioka, Nono Loba, Edmond Kaki, Papi Sumbula, Mado Basambi, na ba membre ya coordination, sans oublier le président d'honneur Mwana mboka Joski Munganga Lukusape na conseiller stratégique ya mwana mboka Blaise Gondola boyebake na ba membre d'honneur misusu ya libanda ya mboka bazalaki na bango même moral lokola madame Christiane Ashgardewa et bongo masolo ya le 4 janvier 2024 mwana Congo ndimelanga ke ezalaki opesi mbwa aboyi après mot de circonstances bazalaki présentation ya bureau ndenge ezalelo composé nyonso wana ekumbamaki na ye moko le président valable ya organisation mwana mboka Roli Makiki. Alors, nous avons eu une présentation spéciale à l'honneur du feu directeur général Mondabi Falbob, qui est un modèle irréversible dans le domaine, je dirais, de l'hôtellerie. Et aussi, nous avons pensé
à maman Brigitte Mondavi, qui joue le rôle dans notre association comme membre d'honneur. Et elle est également la propriétaire du cadre qui nous reçoit ce soir. Boye Bake, après ça qui peut Madame Ado Chilanda, diplôme de mérite, na musala kitoko oyo asalaka. On est langi, et c'est lenga musala. Donc musala, eza pinzana elengi nango. Ezali esengo ya musala yango. Ezape bolingo, ezape na volonté na kati na yango. Zalape na mutema malamu wana bazo koloba. Parce que kotambola sans soutien, ce n'est pas facile. Lokola, kolia pe komela ezalaki kitoko, ba souffla ki pe bougie likolo ya gâteau, ya mvula mobimba oyo, basalaki avec impact pe idéologie. Liboso ya caméra ya mbonda ekolo, bino mokoboyo kandenge nini, babetisaki mbonda. Pour nous, du Sable des Grands Hôtels, c'est une fierté. C'est une fierté dans la mesure où c'est la continuité de ce que le DG Ndabi Falcon nous a légué. En tout cas, je remercie d'abord le bon Dieu. Naoya Sali, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de jeune, donc c'est une bonne idée, une très bonne idée. J'aimerais que ça soit continué pour moi. Premièrement, et puis ça les a confort et tout. Et sali kitoko, comme on a bolingo ya boye, et boti misisa kokuba, ba porti pe, eza polele, na mutu nyoso oyo, a sepeli ko région de Bango, biso pe mbonda ekolo, to souhaite Bango kaka ba bon vent, pe, to betisi kaka mbonda. Et si comme il est comme tal dans la mise à bateau, comme il bangi ça va te passer que maladie Apollo, ils ont dit avec impact de l'idéologie, mais tout a commis battre la mingi na ba conseil ba minga tous les éléments oyo. Ndeko nanga ya Congo, bondi melanga ike mikolo oyo, awana ville province ya Kinshasa, maladie oyo tobengaka Apollo et mabe avec impact na idéologie. Boye bake eza kosalaka mikusala misu, na ba symptômes ya ndenge na ndenge, bino moko boyo kaba oyo, baza nango ndenge nini, babeti simbonda. Ça m'a jamais attrapé. C'est juste qu'il y a 2 jours que mes yeux ça commençait à gonfler. Vous sentez mieux? Tétracycline. C'est ça qu'on m'avait donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. De ne pas chercher les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains ou bien utiliser le désinfectant pour éviter d'être contaminé. Mais c'est comme on dirait les Chinois, c'est Vimba. C'est au Kwanzi, mais c'est un maï. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison, de ne pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. Se laver les mains plusieurs fois par jour. Depuis 3 jours, ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maux de tête. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de gratter. Les yeux en train de gonfler si je gratte. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui ont ça. Oui, c'est laver les mains tout le temps avec du savon. Donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter maladie Apollo Ezoyo et Segeli Kaka, koyeba ko respecter mibe koyeba minganga. Donc que nous allons donner de ne pas être encombré pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapé de la conjonctivite là, allez dans un hôpital, dans un centre de santé, se faire consulter et examiner. À ce moment-là, on va prendre en charge. Pour ça, c'est une épidémie, ça va prendre fin.
Na titre de rappel, boye baké maladie au Apollo, et table rappel même, na contact direct le col bambote, na kota la na miso boye sengeli, kozo malé de manière que maladie oyo ezoyote yango. Tobeti Sika Kambonda. Vital Kamerhe, membre du présidium Union sacrée de la nation, avec Obet Sambonda qui, basala qui capable moko stratégique ya po bois katumbi alonga bango toza élément oyo na ba détail nyonso. Ndeko ya Congo, bondi melangai ke ba élection oyo esalemaki le 20 décembre ezalaki nde makambo ya stratégie po olonga. Boye bake selon mwana mboka Vital Kamerhe moko ya ba présidium ya Union sacrée abetisi mbondake aza ko féliciter ndenge ba élection eleki kitoko kutu azalaki satisfait ya komona mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe lokola adversaire na bango na ba présidentielle. En attendant ba résultat final ebima bondi melangai ke mwana mboka Vital Kamerhe aza kolakisa ke ba stratégie politique oyo bazalaki nango Moïse Katumbi Chapwe azalaki atra chance moko te ya kolonga na ba élection oyo kutu atalisi ke ebele ba membre ya opposition na ba congolais ebele bazalaki na kondimate ke Moïse Katumbi akozala candidat po coup constitutionnel alingaki kobwakisa masolo na ye mais lokola bandimaka ye esalaki esengo makasi po ye mwana mboka Vital Kamerhe alingaka kosala etumba na bato ya makasi apesi kutu exemple ke soki équipe ya munene eza kobeta na équipe oyo eza muke bondimela ngai ke challenge ekozala kitoko te mpo na ye basali combat moko démocratique sur le terrain malgré présence ya adversaire na ye mais système de jeu encerclement oyo batiaki etikali kopesa mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe chance te alonga bango ya koyeba eza ke mpo na ye réussite ya candidat na bango eza cause suite ya mosala kitoko oyo bango Union sacrée basalaki na terrain na ba campagne électorale na bango mais lokola pe baganye kitoko bondimela ngai ke bakali kosala nyonso ya kosangisa République démocratique du Congo kosilisa problème ya parti SCP sécurité ekota partout awa na kati ya mboka mais koyeba eza ke Félix Tshisekedi akozala bongo président ba congolais nyonso oyo bondimela ngai ke ezali bongo maloba ya mwana mboka Vital Kamerhe o azali membre ya présidium ya Union sacrée yango biso Beti Sika Kambonda. Les sénateurs Aimé Patience Mangani Bakisele le roi Kasongolunda a félicité chef de l'État Nengenini azali réélu na ba élection le 20 décembre 2023 pel susu apesi ba de Kasongolunda ba maire de kitoko toza élément oya Benjamin Kilunga. Merci beaucoup Bandeko Nazali na Esengo en tant que coordonnateur de la campagne du président de la République, Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour azali réélu pour le second mandat dans le territoire de Kasongolunda, baeko voté na 93% dans la province ya Kwango Mobimba, tozali bato aliboso. Donc Longolia na bana Kasongolunda pour na musala bosali pour na ndenge bolandi consigne ya vote. Tosala ki musala ya kolakisa bino ke makambo mokonzi ya mboka azali kosala yende abandi kotonga mboka na biso yende abandi kobongisa kelasi ya bana na biso santé na biso ezali ba projet kitoko oyo tosengelaki ko encourager lokola ngai moko pe na oyo na réaliser lokola ba misala même si eza misala ya parlementaire te mais pona bolama population na ngai na mosolo na ngai moko na tongi ba marché moderne zando kitoko nazali kosala sabanzela pour kamie leka ekotisa pe bimsa biloko pona développement to bolamo ya bana mboka na biso et yango wana de population endimela ki message na ngai ba voter massivement chef de l'État pe lelo azali réélu ezali esengo tozali kosela bandeko ya seni bato sape c'est bongo vérité ya union sondenge lekaki na ba bureau de vote ba bimisa ba résultat ya bato oyo population eporaki pona koyeba koyingela okati ya l'Assemblée na biso et à la nationale provinciale wana nde kozala kitoko po bato population etindi et voté bazala nzinga ya chef de l'État ya mokonzi ya mboka po ensemble totonga mboka na biso ekende liboso yango wana tozali ko rappeler pona oyo mokonzi ya mboka lobaki ke mboka na biso kimia ekota surtout na est ya mboka na biso mokonzi ya mboka apesa pena ba moyen apeluka ba moyen nyonso ekoki po kimia ekota mboka na biso tozalaka na bomoko ba Rwandais na ba kolite ba M23
baya lisusu kotungisa biso te kobundisa biso te totia suka na bitumba wana ya mibale mokonzi ya mboka ye nde motomolo ya mboka na biso asangisa biso nyonso tozala kaka na bomoko wana nde toyeba komipesa na mosala e mosala wana nde ekomema biso na kati ya développement na kati ya prospérité ndenge yeme apesaki yango na kati ya message ne ya campagne ezalaki message kitoko oyo esengeli a réaliser pendant second mandat oyo yango nde tozali koencourager chef de l'état na biso topesaki ye déjà bafélicitation na kombo ya parti na biso Alliance pour la bonne gouvernance ABG en sigle ye moko les leaders du Congo, le leader de Tchango, l'honorable Jonathan Bialos Kawata, en tête des partis Sangana qui pour présenter ma félicitation dans mon Konzambo Kanabiso. C'est bon, vous allez réitérer les mêmes félicitations et ya solo Longonia pour na Musala Kitoko et Tostombeli Bana Mboka, surtout Bana côté à Kasongolonda, na territoire à Kasongolonda, les alliés circonscription électorale Nabiso. À meilleur vœu de bonheur et de prospérité. Voilà, on a beaucoup ces messages Tozala Kinayam. Tolanda communiqué écologique Oyandeko Oyatikibiso le papa Zagi, papa Boko Malamu, papa Zagi Nabiso à tout moment. Qu'on réponde même à reportage Nabiso, tout moi élément Omuke, Omolamboka, écrit peut-être à proposer Biso P. Dans les détails, il y a programme obsèque Naïbo, prochainement, mais tout un élément Oyo. Communiqué nécrologique. Famille Munamuna Azala Mawa ya koyebisa na moto nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna boyebake azali sous la bomoité akufaki depuis le 1er janvier 2024 na accident. Jusque là matanga eza observé la résidence familiale oyo eza na avenue Baumbu numéro 140 na commune ya Kimbaseki. Ba programme ya bokundami ekopesama na mikolo oyo ezali koya. Communiqué oyo ekomela mutu nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna. Biso pe mbonda ekolo toza kokabola mawa na famille biologique ya papa Jacques Munamuna po souvent azalaka pe kosala ba intervention na ba reportage na biso. Tika ete molimo na ye epe manakimia. Toyebisaki bino na basommer kebe bakela komila Kimbaseki soki mvula ebeti ezalaka mawa plein bota elema odeli bandako ezili na zelo Wilfried Sambazale kuna na compte ya Monda Ekolo. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke bamvula oyo esengeli vraiment gouvernement provincial pe na ngambo na ye asala mosala kitoko po ezakaka kosala pasi botala lokola awa toza la quartier batumona mingi na direction terre jaune arrêt Mabanza na route Mokali bondi melanga ke avenue oyo ebukali pe zelo ekoteli population na banda kukaka ndenge boza komona na ba image oyo susi na bango basengi kaka na gouvernement akitana no mopanzi oyo po alukela bango solution et surtout bourgmestre na bango bayebi ata elongi na ETP asalaka mosala moko te apakaka kokongolaka bambongo na bawenze bino moko boyo kandenge nini population babeti simbonda papa mbule bandi banda 4 heures tomona kabo mai eleko tosala kata ndaku mama mbula mama lamuka papa tato lamuki boye doki moyete mai eleko tana uka dans les filles ka boye to bani okima na bana biso toza na route Mokali na entrée ya Mabanza ndenge toza boye tomonaki kaka lobi tosutuki na ba 23h mbule bandi makasi mbula ya makasi noki tosutuki ka basaki totiaka na kwe nyonso epasuki maye bandi kokota na bandako problème toza nango awa yasinga gouvernement aza responsabilité na ye mai oyo ezolongwa kuna na likolo seke kiti yango ezokosala biso badégâts. Alors faut pas canaliser mai wana à partir de likolo basali ndenge basalaki na ngamba Kimbaseki na balabala vako et sali pasi kotala makamabwe à la commune Kimbaseki en tout cas pardon tout oyo to boba bokumesa couple lokola mingi bokumesa Kimbaseki po ye asala canarien kutu population bayebi ata elongi na ETP bamona kaite apaka bamonaka mingi batu oye atidaka bakomolaka bambongo na bawenze biso tobeti sika kambonda tala ndenge tokomi na suka édition ya biso ya mokolo na tokosisa ngo bete ça pour autant
toye bisabino ndenge ba sommet et les kala ki boye ba ki tobeta masolo ndenge ni seni awuti ko invalider 80 candidats députés au niveau ya ba national pe ya ba provinciaux et les kala ki ndenge ni bozi ba détails surtout pe tobeta so masolo ndenge ni ba ancien grand hôtel de Kinshasa ba ko fêter une année là bango avec impact na idéologie pe toye bisabino sud ndenge ni na commune ya Kimbasa qui qui voula ebesi banda ko ezinda kala mabele et ça qui participer mawa. Merci la confiance de fidélité européenne Sagebiso vraiment aussi édition mon collègue qui toko onga ala dewa na zaki na est va représenter avec impact na idéologie mais boye ba kesima kadera zaki bongo mwana moka Wilfried Samba réalisation la montage mwana moka Ingrid Mateta mais bobo santé il faut à tout moment bo sabonaka et belé la chaîne toute nation mona école officielle pe bo la ba activité la notre leçon na ba primoko abordable bientôt pour la prochaine masse collège sous azongité bye.